akangi miso vanda libela zongi ndenge azalaka moto wana akei deuxième jour mais baboti ntango bazongaki baye komona ke likambo echange ndenge nini biloko totikaki bon deuxième jour ndenge moko basali remarke na mwana non tata moko ayelaka nga mais soki alobi telema na telemi kanga miso efongola miso na fongoli miso nakomi nanga komona nakomi nanga kotambola kasi na ntango ya koloba tole esili kanga miso nga mpe nakangi miso naza komona lisusu te vanda na vandi libela asima nde akei tata mama bapesi conseil mabe eza te mbala nsima soki aye telema atelemi fongola miso fongoli bole bobimi ntango kozonga soki alobi kanga miso kokanga te vanda kovanda te esalamaki mpe bongo troisième fois ntango ekokaki aye afongoli miso atelemi bale ndenge basalaka babimi moto wana alingi akende kanga miso nakokanga lisusu te vanda nakovanda lisusu te biso mpe lokola tokovanda lisusu te tokokanga lisusu miso te tosala oyo nzambe atindi biso nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tutomenelanda lusiku lwa sedeto longi lya sedeto mwana muntu longolanga muna bingana ovoyi mwana nsamo minga tukalendwenga bika twatonda ndinga sedeto muna nkumba se mwana ye mwanda velela munkumba se mwanda velela Papa ezali vraiment très profond esengeli biso bandimi tolanda papa to te abiso bokeli bozala na bamouvement likambo lizali bofandi bolobani bojuste même na kale bamouvement kaka te même na biso bandimi même na baparoise likambo lizali bosangani bolobani bosilisi yango baconflit wana ezokitisa kondima ya bandimi eza malamu te. Papa dit de bonnes choses, mais nous qui écoutons les messages de papa, souvent on ne les met pas en application. On va se mettre au travail. Bon message à papa, papa sali conclusion ya manifestation ya le 8 juillet. Donc bakonsani aussi ya sali na mistrato sali papa sali conclusion. Apesi matière na bandimike tozali mwinda. Tozali nzela mais biso na biso tozokoyokana te ndenge tokofongola nzela na bapaya. Donc il nous la matière dans l'évangélisation et après ça mise en garde na batu bazomona silence na ye tozala mabe na kata lingomba ye ondira zokipe te or que azotala biso to simba moto mais lelo nde alobeli biso vérité quitte à nous maintenant to sosolake alingi biso parce que tozokende na lobwaku ye a récupérer biso na mukolo malelo na kati ya ndako soki tata yebisi mwana ke tika malamu mwana pe atika mbala moko mais soki mwana zo continuer fait de compte tata obetaka ka mwana a partir ya lelo totika makambo nyonso oya mabe ndenge azopekisa biso mama na likambo toteka makambo wana soki totiki yango ya sepeli minga bongisi be biso.
retour ya tata mokonzi ya boye toyebi ete papa Simon Kimbangu ye nde azali inspirateur ya makambo nyonso apesaki liboso monene na ndeko na biso papa wabeladio oyo tozokobenga lelo écriture négro-africaine to bandombe ezali kosala rage na kati na monde entier ya programme national il y a directeur, coordonnateur national, il y a programme national, il y a recherche spatiale et technologique à la BISO, RDC. Et il y a un programme, il y a un banganga mayelo, il y a la technologie à la BISO. Alors, ici, on a Mokonzi Mboka, Sepeli Nambo. En 1921, que tu as mayele bakoya mais mayele wana kambate eza ya bango mote et utide panayo bango bazakaka oyo bazo kokomisa promesse wana oyo pesaki papa oye papa oye Oye, espoir du monde, nous sommes derrière. papa nakozwa tango mingi te po nyonso esi elobami makambo olobaki lelo deja na église ebendi makanisi mosusu opesi lisese ya mwana oyo bakangaka miso epuis atambola te nde esika namoni bonzambe na yo Kongo na biso ezali na momengo ebele tozali na diamant toza na or toza na nyonso mais mboka ya 75 millions d'habitants budget eza na difficulté o balobaka pokoso kolinga koloba nini eza lokola tata atiki bitabe soso ngombe nyama me atikeli mwana yango amonaka te mopaya azoleka mwana alobi sunga ngai nzala eleki akoki kozwa litabe moko na mawa apesi ye barejime nyonso basake ya baloso sikoyo tango tata na ye na mobembo ayoka mwana azaka na nzala azokokonda ekosala ye pasi nyonso na cheli mwana na ngai azokufa nzala pona nini réponse eza oyo pesaki lelo mwana wana miso eza ya kokufa nini ekozala nécessaire il faut kofungola miso ya mwana nayebi ke bakebele balobelinga me eloko oyo ozosala oyo eske bokasi na yo eza wapi mpo mindele basi bakoma mosika bamonake bozokotoka bango esika bayaka kopie napesa bango réponse nalobi ezala bagarde du corps oyo batinda epa na nga ezala bato nyonso bazokengelaka biso mokengeli ya liboso ezali papa Simon Kimbangi. Alors na yango papa yeba yango mpe olobaki na nga lobi likambo wana nasepe mpo oyebaka yango baennemi ya kati bazali baennemi ya kati ya Kongo mpe bazali baennemi ya libanda mpe bazali eloko oyo tozosala yango na polele omoni appui officiellement soki atangi message ya gouvernement mpona kolobaka eza eloko ya kuku te bokonzi ya mboka ye moko amoni yango abeti maboko ye na bamitele wana ezalaki na ntina mpo elakisama na biso amaki alors papa yebake bitumba oyo nga na bombani yo ozala liboso oyo yebake papa ndenge nazali awa na bale ya bitumba
pesa bato bapika baza malamu po ngai na banda nasala mosala na ngai banda Mzee Kabila président Joseph Folode Kutaliboza afutinga na présidence ayebi na malamu natikala kozwa likambo te natikala kosamba te me na eloko oyo nayebi ke bitumba ya makasi obanoya soki bayebi yo likambo mosusu na kongo ya likambo oyo na ngai mituna 1000 fois est-ce que eza mpo alingi bolamu ya bana mboka te me lokola yo moko ozali nzambe defi yango oyo nakombo atata mwana moi mosa amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu papa mokonzi abule na lotumu oyo epesaki biso mpo ete tokokopresente likambo yango nakanisi olandi sikoyo etikali yo moko olata litumba yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen tata ya mwana molimo santu Sengote. Yesevoka kiesekwe. Sayoka saikwe. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Pesi merci. Na oyo tomoni na oyo toyoki. Makanisi ezongi na 21. Ye alobaki na biso bana botanga wana ye ayebaki ete bato okende bato mayele mpe bakozala bongo be bongo te ndenge batata balobaka mwana mayele esengo ya nani tata na mama oyo nyonso tomoni pesi esengo na biso nyonso ya mibale na ndenge alobaka ke bokende kotanga ntango bato batalaki likolo bamonaki nini okafe elakisi nini oyo nzambe akanaki kosala nini yango wana ntango bapapa baza koloba na biso bobanga na bino te eza na motalaka mbo akombata teke alia yango baza koloba te baza koloba te tomoni be tomoni te toyoki be toyoki te ndenge aplokan na motu nga kutumaka mosusu ebosani na osoki akolobaki okola mpula motu ezobeta satellite toyokaka satellite totali yango na mosika tomona oso mibale ebimaka awa nzoka nde eza na likambo tozalaki koyeba te lelo tosali nini elakisi ke soki esili ebien tokomona lokola bango mpe bakomi bato oye te biso yango tolobaka mabondeli kaka nzambe mutapesaka sikoyo nzambe apesi biso pesi mayele na bana na ye elelo oyo ekeke ya mina eza na bamboka nani ya tata simo kimbangu ye abimisi kongo nini awa toza koloba makambo mosusu
bilaka nini oyo. Ah, ça va, vous en avez raison. Oui, oui. Kasi nzambe mutapesaka biso, bango mpe nzambe mutapesaka bango. Alors soki bapapa balobaki okitisa motema eza koya, tomoni bie tomoni te na nzela nini amabondeli te. Tolekisa sikoyo kobondela mingi oyo etikali emonana be emonana te. Tokokende molai te oyo tomoni toyoki ekoki tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata mwana mosantu. Amen. Mwana tata mosantu.
Bantu balubagina kisasa kasiye diangena mubulu ate kubanda ndako minene wana akusirisa ngondengeni ye pazana mbongo te ngana seki babo ngana zana mbongo te ya solo na 1920 ye batuna kaye banganga nzambe baye meye kimbango lakisana no mutongo ndenge ya sali banganga nzambe wana batali bale kasiyo vraiment za disoba yo lingi kutunga lingumba pesa yo kukuba uzana mbongo papa lugi tala nano akamatizelo patina moboko na ye asali yangu akwesi yonse tuna mabele ndikamwana ndakulembo la binya ngote yo tuninga soko na zana mbongo nangai batu oya kutia 10 yero oya kutia 10,000 oya kutia 1000 oya kutia 100 oya kutia 50 na yo mutotuni na mbongo nawe nangai nazangi mbongo ngai na kuleka bino boni akosaki nakanisi uzera kuoka ngai lelo soko 10 sante na kai yo moko kukamwa bandako kitoko boy bisu moko to sali batwana balubaki meye ngenda zali mubulu iye pia zana mbongo tekasi abandaka misala minene akusiri sangonde ngenini boni bandako ngo isilite soko kura izala ki makasi na butunde balaki binu sindi ma vraiment kamone izala nga passe or que kura izala makasi eto même ki groupe électrogène o tamla kana ite pamba tena ibi malamu de kura izala na bino or que kura izala faible trop faible même soko to branché na kati na projecteur na bisu minde yosu mikufi alors ikusala dérangement yangwana ni balaki binu sindi mate izala ki nga passe soko ba renforcer courant eh bien vraiment beaucoup kutala makamo ndengona banda kwana beaucoup ndimate ya biso beaucoup ndimate bato bazani na mbongo moyete baya kutala muntu yazali ndoke muntu ango grand magicien muntu ango azali franc-maçon muntu ango azali rose chrétien litone nanga yo zalaka oyo babengami ba chrétien balinginga ite oyo babengami bandoki balinginga ite oyo babengami ba rose chrétien balinginga ite oyo babengi ba magicien balinginga ite ba oyo bazali ba franc-maçon balinginga ite bongo ngana zali nani batu yonse twana bakulinga kanga ite ikama benga na sara banda na yake na fingi mutu na kaina ndako mutu banda na koti na kati na enceinte ya parcelle na biso na bandi na nganda kati na ndako kasi batu bakubenga ngando bakubenga ngamo yibi est-ce que na kota na ndako na mutu ngana bandi na ngai kaka na bandi na ngai kaka kona na kati na ndako na biso kasi batu babenga ngamo yibi na sala ka bango nini dikambo izali bandimi oyo babengami bandimi minene kasi balubi mutu wana zali mutu mabe bandoki balubi mutu wana zali ndoki moko ya makasi bakulinga kanga ite ba framaso balubi wana zali framaso ya ndenge musuto lingi yete ba mazise balubi mutu wana zali mutu mabe ba rose christian mutu wana zali mabe bongo ngana zali nani atandele to kuyiba kaka lelo mwaye kubibisa ngo izalite soko mukolo mangu kuki bole bisanga iba mama ya solo mukolo wana pasi kuzana mukili kasi binu bobengi ngai magicien na ye wana bopanzani binu bobengi ngai franc-maçon tangu na kumi wana bapanzani
muntu anazali na ndoki ya ndenge mususu soko na kumi na basika na bango balingi kumona ngai soko mukete muntu mabe nini ngana saraka ce qui veut dire bazalaka na secret oyo ndenge toko tondola yango mokolo mususu tango yote lelo vraiment nalingi biso baso tolungola kaka mabe tozala mutu moko seno mokolo wana soko yango yokuke nakusana kamaradi susu te tango wana meme mama mpuma ndongo na boyiye donc oyo yonso kutosa mibeko wana ndia kuzala amina ngai bino banso bozali awa bozali image ya nzambe donc tozali bana nzambe tozali banzambe donc moko amibundila kamata talanta na yo mema yango okumisa ngo esika ilaka po ate nzambe tata nkolo yezu elimu santu basepela yo na komuna tata mwana pia elimu santu amen. Thank you.
Ulema ikwizira
Bye.